Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakino nyonso partout oyo bozali tina monde entier. Bienvenue dans le magazine Abino oyo bolingaka mingi KNB Kinshasa na biso. Ozala na mona musala eza nango mabete kasi ya kokama ba jeune fille mingi na mabota na bango soki bazwela bango mona musala balingaka susu kosala misala te soki ba parents balobi ne akoloba kenda kende kosala ngo na ndako nanga ya libala. La biso qui ne l'équipe partout quand on est confirmé to continuer ka koloba yango to remarquer na Kinshasa ba jeune fille belé ceux qui nanda ku papa to maman azibon mingi bazala sous l'habitude de faire musala te en disant que moi musala on sala nyonso ceux qui a interpellé par l'un des parents au mona jeune fille na répondre que non ça musala ka ceux qui na bali yango to kiti po ba jeune fille bango ba pe ba parents balo maso na zana ba jeune fille na katanda de préférence na kabola bango misala ba kabola misala ba saka batu olie ya kolukela bango mona musala zala wana tozo rendre bana biso ba fainéante so mona musala za déjà bon ba kabala toujours ba tâche ba on peut pas na ba jour na bango ba ko ça misala na bango peut-être ba kende ba université to ba misala na bango bon ba kaboli ba jour ezali que jour na bango pe musala ko ba yekola pour ma jeune fille ça dépend de l'éducation so ma pesi moi na moi c'est éducation ngana yebi moi si avant la mkatonga moi ça ta boza mta musala il faut aussi moi loko ça moi musala so qui est pas na bino ça musala te na epa na yoso bali yo et aux la passeport ça nini musala tana ni boso na pona intérêt na ye moko nana pourtant okoma na ndako na déjà so bandela déjà pas na bino pas ya mama pas ba boti nde tant okoma pas na yo mona so pasité iso si dozala bongo mama bando l'accepter ça la botam so boya mais ezande intérêt na ye moko c'est intérêt na ngate faut yeba déjà ne basala musala so na ndaka ba boti pole okoma libana yo zana pasité atana yo moko atana bana na yo. C'est à partir de la maison mwana akoye ko la misala tango okoma na ndako libala ata zuibon akolakisa bono wana musala on ce qui est na ndako ayekolaki musala te abali azuibon eloko nini akolakisa bono zéro. Donc tout ce que l'aura fait na kati libala kozaka zéro kozaka difficulté na mobali parce que aibi musala parti ndako te. Bolandi bino moko ndenge ba jeune fille ba lobby pele ba parents de ba lobby biso na kan mettre continuer toujours conseiller ba jeune fille kinoise boye avec musala oyo ça na ndako roye ko lango na ndako te roye lango ka pa ba parents soki papa azuba eza bien pour aider nde ba parents wana ko ipe ko edo er moko soko zo ke classe ke musala mais na tonde ça ba weekend boko profiter au sala musala yo moko au perfectionner ngo parce que au fur et à mesure au sala musala ndezo kolisa mais la scapezo bakisama yekola musala tango zana na ba parents kolinga te que l'on a ndako parce que vous a difficulté makasi Kinshasa et l'équipe partout. Bouya pondu ya liboko na ya machine ezalaka nango différent mais na Kinshasa ba fille ebele ba koma ko préférer ko niki sa pondu na machine boyo kandenge bango moko balobeli yango na micro ya KNB. Et l'équipe partout lelo toko solo la lisusu na ba kinois ba maman ba bisa biso pourquoi bazara na habitude to pe ba préférer na bango konika ka pondu na bango na ba machine. Bon pour biso ce que préférer pour na vite fait on nix kamba mo ke olambi ke bana soko tutaka lisusu ko tout eza passé bon oya bon sanga soko langa nettoyer kango biza propre ye mai na to kama ebele ya batebe soko soko ba boaki ko soko boaki na préférer ngo na ebi keno suna kinaki wenzereta na moni ke to comme là 13h 14h kena tout ngo eko umela na mimia na machine ba na kena ngo na machine ba ke ko nika ngo pe ngo dans la kaba 3 minutes et beli. Bon, on a une machine. Bon, il y a des bossons dans nous.
ezana goûté pour na lamba on est différent na pondo ba tout na libuka na ba nikisa bon pour la bande kwana bon pour nga na ka ba machine ezala ite tozongela ka système ya libuka nde ba cours de biso bazala ba mama biso nde bazabano sahel bon en plus sous et ça cancer au moins les mailles moko bassin moko 10 personnes ba sur la ka pondu ka kuna ya on te éviter ka madame foro tout a pondu nanda koni en tout cas na sepela na ngote parce que pondu ezala ka goûter vitamine nyo sope esilaka na konika wana en tout cas na opesa bango conseil mingi batika système wana tozongela ka système akala oto tutaka na biso na liboka tuti pondo ebimi gu na kitoko na elengi na kolia yango boyeki ba maman ndenge bapesi ba point de vue na bango par rapport à sujet na biso mais biso tokoloba juste na ba maman il faut kotalaka esika nini yo oyekonikisa pondu na yo il faut ezala propre il faut mai wana oyo moni bazo sokoyela pondu ezala propre puis machine o bazali konikela pondu na yo ezala vraiment propre soki omoni ke onika na yo te ezape préférable okine na yo o tout yango na ndako ko biloko na yo kolamba bana balia bandeko balia ezala très propre même tokoloba pe na bandeko oyo banikisaka pondu na ba machine il faut qu'entretenir ba machine na bino wana ezala très propre bambeli ozali ko utiliser ezala propre et puis ba bassin ba mai oyo bandeko bazali ko sokoela ba pondu na bango to pe ba épice na bango il faut ezala propre pour na ko éviter ba différentes maladies. Kinshasa l'équipe partout. Phénomène moko comme ba jeune garçon mingi soki azalaki na fille o banda ko vivre nae et que ba kaboni akoza ba photo na intime ko publier ngo na ba réseaux sociaux boyo kandenge ba kino balobeli yango na micro ya KNB. Kinshasa et l'équipe partout le lot qui na terrain na commune ya Bumbu pour la concernant ba jeune web biso par rapport à comportement to remarqué ba jeune garçon mingi ba komi soki azalaki na relation amoureuse na chérie na ye que babé bani ba sous na relation wana te ba jeune mingi ba komi ko publier ba fille na Facebook comme ba photo et intimité ba publier ngo sans pour autant ko yeba que aza ko bebisa pas kaka vie ya fille wana mais même réputation ya famille ya fille wana yango to kisi na terrain tout na ba jeune eza mabe pour te ebite vie eza mukie vie eza munene donc na degré mo ebele ko zana mutu mo bote te lobina na sauver pour autant to zwaka relation amoureuse na batu tuna ba fille eza lo mo boye o to likato bato apprendre nini ya lobby donc jamais na ko lukana sa lo mo boye na moi si mo boye to vivre nae na zo photo na publier na Facebook to boyani eza normal te contre nature bolinga mo na naturel soki esimbaki te bokati relation esili oyo etikala kizongi ça c'est tout eza bien te mais soki bobeba na ndenge mwa mabe kama moto agafe mpona ngai yango normal bakamba misusu ya des fois basalaka bagafe ya grave reprendre ya olingaki mais solo elo mo ekosepelisa motu na te ye ntango asalaki ayebiki aosala nga mabe reprendre conscience nesala ye te ayebiki ya pire ye nake bima na ye ayebiki aosala mabe nga mpe to na osala nga mpe na ozala na pitié te na osala nga bon ya mabe pour parce que ezate ke lokaso bokabona chérie au publier ba photo na ye na Facebook pour oyebi relation ba boma ngote relation etika la raka pour ebi lobité moi si ana au publier ba photo na Facebook pour peut-être lobi pas okoma nani lobi pe boko ke na société mo beaucoup tena ye chef so des choses là mabe yo monde oye bara mabe yo salaki na ba o ba sala ngo e apena mabe relation mabe bisate relation etikala bina moko belandi ndenge ba jeune ba pesi ba point de vue na bango biso na kande to ba mukuse que za bien te na bino ba jeune ko sala bongo relation nyonso za obligatoire te que neti la finalité moko ya libala eko comme pe na nzela boyo kanite munom kasali chemin na eza pe femme ya délivrance eza ka obligatoire te boke neti na suka en tout cas ce que boyo na chérie na yo olinga ko nite parce que tant ozoti na ba photo wana identité to personnalité fière ozobebisa te eza même famille na ye mobimande ozobebisa eza kitoko te okoki po tchape vie na en danger ceux qui osali makambo bongo omona mutu mosusu akandela plus tard asali lo mo ya mabe lisusu koleka wana Facebook eza esika moko te mpona koya korégler ba problème tozalaki na relation moko tozalaki na couple boboyani oya kofaire croire na conjoint na yo ke oza bien ke yo nde oza super oya na Facebook te en tout cas bobongisa lelo parce que lobi eza oma sombre moto ayebi lobi azali te Kinshasa et l'équipe partout. Fumer na place publique ezali mabe surtout pour na ba non fumeurs o bazali exposé na milinga ya ba cigarette bakoki pe kobela maladie oyo ba fumeur babela kate.
l'équipe partout quand on est au Lobaka, tu remarques que les gens battent sous par manque de civisme bateau ba fimaka mingi. Ba comment ko fumer place bateau yo ba fimaraté bazali alors que ça ko déranger bateau ba fimaraté à part non dérangement on a ils appellent na ba danger et belé o bateau ba fimaraté bazo courir ko fa na pembeni ya bateau o ba fimaka. Batongo ato lobi na eboye ako kipe te tina ba stade tina ba ndeto kezaka na ba restaurant au mona ke malgré ba comique il place au filmer mais il y a des gens à quoi tu vas l'intégrer à filmer même dans le bus même dans le chauffeur tout le monde a même mutuka mais à filmer habite à déranger ba client sur le but na écoute baza kuna qui paraté en tout cas ça la biso passe vraiment surtout ba chauffeur na ba receveur donc bazo déranger ba client baza kuna kati o ba filmer raté. Bon ils ont tout d'abord bien été parce que partout au côté dans la place monsieur ba komarango que filmer en public et ça m'a bé. Bateau va filmer ka, na bateau bazo filmer, tu vas filmer passif. Donc je peux dire bien à bango. Biso tozo filmer te, tozo ko recevoir ba filmer na bango, biso ne tozo bela plus que bango peut-être. Parce que bango va filmer ka abimisi yango et bimi. Biso tozo va filmer passif, tozo filmer et zo tika na kati. Alors c'est pas bien. Et qu'on crée les baninga musu malade peut-être sans le savoir. Yango tozo mona à la longue maladie et belé ça se développer. Monsieur peut causer du nango. Bateau va filmer en tout cas bah ça la moins fort. Il y a ko filmer en public té. Sur la filmer ko se déplacer à quel moment coin à filmer naie et puis à zone qui peut ça pas déranger puis baninga té baza pembe naie ba filmer passif au bazo recevoir ba filmer wana peut-être créer ba maladie à la longue. Donc na ko conseiller bango que pas filmer en public té pas baninga bazali au se déplacer muki OK na coin na yo filmer na yo zongi pour ne pas être dérangé pour baninga voilà quoi. Na yo muto filmaka te à chaque fois ozo fanda ka pembeni ya muto afimaka ozoko aspirer ba fumer wana ozoko augmenter 26% ya cancer ya poumon p 23 risque ya infarctus p au cause na problème ya respiration. Na yo pe moi ça zemi ce qui à chaque fois ozo fanda pembeni ya muto ya fimaka ozali na risque ya kosala fausse couche. Ba danger to ba risque o non so toto tanga pona mutu o afimaka te ceux qui azo vivre à chaque moment peut mener na mutu afimaka et ko se manifester pas directement et se manifester avec le temps. À chaque fois ozo fa na bango ozo ko aspirer ba fumer wana de plus tard ko mona ba comme so toto tanga a ko komena na santé. Na bino bato bo fimaka to ko senga na bino ce que lingo fumer na ndenga bien c'est mieux au se déplacer au kenda côté fumer na ndenga bien que aux à la pembe na bato déranger bango physiquement bo pe na ndenga santé au déranger bango na bino pe bat oyo bofana à tout moment pembeni ya membre moko ya famille na yo afimaka to ami to collègue no moko boyo zalaka na to condisciple na yo o afimaka oza na à tout moment eza bien te parce que oza ko beaucoup la maladie kati na yo bien que yo tozo fumer te mais au fur et à mesure ozo ko aspirer ba fumer wana e ko créer lo ba danger no sona alors esengeli na yo ko zala côté so ko moni muninga na yo membre ya famille na to mudu mususu azo fumer pembeni na yo à chaque moment qui yo ata soki ya se déplacer te yo kenaka musika soka sisi ko fumer yo zongi pembe na ye nyonso wana ka pona ko battre la santé na parce que la santé n'a pas de prix. Kinshasa et l'équipe partout. Kosambela ezali mabete kasi ya kokama ba prophète mingi soki bakomi kokende ko bondela na bandako ya batu suka suka babebisaka to yebaka te soki ezalaka pona nini. Kinshasa et l'équipe partout. Le magazine KNB to sali constant moko ba prophète des maisons ba komi ebele a on a ville à Kinshasa. Alors quand on leur ouvre la porte pour la prière, bango ba ko profiter pour na ko sala makamususu entre autres ba ko bakisa valeur ajoutée na balo sambo wana ko senga bambongo ko bimana basi ya batu pe ko bebisa bana batu. Raison pour laquelle magazine KNB toi ko kutana na quelques pasteurs pour na ko tuna bango makambo yo bandeko bango bazo sala soki ezali malamu ezali mabe ba pratique wana eza vraiment mabe makasi ya ko escroquer bandimi par la prophétie ko zo bibiloko na bango eza ba yanda mutu d'abord abenga ila confiance peut-être aza malade ako telemate okende kuno sambela pona yabika mais yo ke kuna opie lisusu na ba bien na ye bon tant ozo exiger bongo peut-être azana yango te monde ke za mabe et loko peso na rena souligner
biloko wana bato ba profiter da liboso d'abord. Il faut koyeba que ce n'est pas tout le monde ba bengi na komo prophète na prophète. C'est faux. Oyebi kati na musala na Nzambe ba infiltrer ba koti mingi kati na musala na Nzambe. Il y a vrai bazali mais il y a le kota pe bazali. Oh ya vrai bazali ba oyo ba ponami pa ina Nzambe. Nzambe abenga ya pona ya pesa ye mission. Ayebi na mission na ye o Nzambe apesa ye pe atinda ye. Tellement mokili passe leki mingi mutu muso aluki na banzela muso adwite alinga profiter na nzela évangélisation abanda kolela mbongo amisala ni prophétie amisali ni prophète ya ko prophétisaka ko prophétiser wana na banda kwa batu surtout un vrai prophète a prophétisé tamsu rarement tala prophète alalela ki mwana que mwana on alalela ki d'abord azaki mwana mobali azaki mwana mwasite azalaki mobile. Alors tango bato baza na connaissance na Bible te mbala moko tango yoka malwana na pas prophète andimi pe balalela ye tout ça boye nzokande azokonvote yo. Nzambe basoli na micro ya KNB concernant ba prophète de maison o bazali ko bebisa mabota ya batu ya ko kamo ezali ke mingi bakoma ko s'appuyer na verset biblique o ezalaka na 2 Rois 4 na verset 34 oyo mwana ya mwasi ya Sinamite tango abelaki akufaki pe bayebaki na kobengisa prophète Élisée pona asala mwana wana délivrance na délivrance wana prophète Élisée azwaki munoko na ye pa kangisaki na munoko mwana wana pe to décourager comportement wana ezali malamu te prophète soki babengisi na ndaka batu ezali te ke o profiter pona kosala buzoba mais prier pona batu babika. Dimanche 20 mars, ezali eyenga mandala la ba jeune catholique nyonso bakokutana na cardinal Mosengo notable ya Kinshasa Dimumu Kendi pe asali message. Kutani na stade Tata Raphaël ba jeune banso ba bengami po ya losambo ya misa ya mandala la elongo na Tata Cardinal Laurent Mosengo Passina toyebi malamu tezali eyenga mandala la pezali eyenga ya biso bilenge journée diocésaine de jeunes elenge sikanyo sozali o milenge le malamu za elenge ya kin est ya kin ouest ya kin centre biso banso to bengami lokola mobu moleki to tondisa ki stade wana meke mbula o tolobi to ya ko envahir stade to kwa tondisa yango penza. Engebene na message topé na mbela ya Tata Cardinal Laurent Mosengo Passina to sengi na ba jeune nyonso ya Kinshasa, ba jeune catholique nyonso nga en tant que notable ya Kinshasa pe jeune catholique to sengi teto kutana mokolo ya dimanche oyo le 20 na stade Tata Raphaël boyebi kezali dimanche ya Rameau et puis toko zalawana ndenge ezalaka chaque année na journée de diocésaine na biso ya ba jeune tout autour ya Tata Cardinal ndenge abbé Jean-Paul Tumbu azali aumônier na biso auti ko loba to sengi na ba jeune ya ba paroisse nyonso to se mobiliser et puis to zala ebele poto tondista stade Tata Raphaël poto yoka message oyo Tata Cardinal akoyebisa biso pona eleko oyo tokansaki ba jeune ya ba doyene nyonso pe na 4 districts ya Kinshasa tokosanga na bongo na stade Tata Raphaël poto landa misa pe tokotisa Yezu na malozi maye na ndenge e longobani yangwana na kolanda mbela ya Tata Cardinal na sengi na bino nyonso ba jeune catholique na ba jeune nyonso ya Kinshasa to se retrouver dimanche oyo na stade Tata Raphaël. Tozalaki, tozali, pe tokozala, meke. mikolo eleki leta atiaki brigade moko mpo na assainissement ya ville kobenga na bavendeur mpo bazobebisa ville me ya kokamwa na ville kaka tozoretrouve bashege na bakwe moko précis bazosala mabe bazobotola mpe bato biloko bozwa badetail na élément oyo
Hello magazine abino KNB ezali koloba na tina etali assainissement ya ba chege awa na centre ville na biso na ville province ya Kinshasa. To remarquer ba chege ba komi vraiment ebele to moni gouvernement na biso etie brigade mobimba pona ko pekisa ba vendeur ambulant o batekaka ba papier mouchoir batekaka ba mai ba opure na bango awa na centre ville. Mais au contraire totali côté mususu to moni ba chege bazali ebele o ba komi même ko déranger population. Ce qui est allé dans na ba coin oyo ba chege bazali mingi tokoki ko citer na rêve d'accord mwana ce que leki wana en tout cas okomona ba chege bazali wana vraiment ebele ba komi ko déranger population ba mususu même na moi ba komi ko ravir au mona ba sac ou soit ba téléphone bazali ko ravir bateau bazali ko leka ce qui peut toquer na rond-point kin maziar sima ya le délice to moni wana pe ba chege bazali pe côté ya avenue de l'hôpital wana bazali pe ebele na alimentation kin express pe wana liboso en tout cas to monara ba chege bazalaka wana vraiment ebele pe na ko déranger population ko ravir bango sac même na kata ba transport na kata taxi boy ozo mona bazoya bazo telemela wana pona juste ko botola yo sac so oza ki diba pona ko botola au téléphone en tout cas to senga na gouvernement na biso etia brigade mobimba pona ko meka un peu ko arranger côté wana batia ordre ba meka un peu ko longola bango côté ya centre ville ba lukela bango esika oyo bakoki kozala pour ne pas population ezala déranger. Kinshasa et l'équipe partout. Bozela kayango mingi partout dans le monde rebeko e kangi mokili selfie kanga photo buka kingo seka moke tina ba photo na page Facebook Kinshasa na biso kanbe oyo rien à dire potoza kitoko. Na église de réveil mingi ba pekisaka batu ba mela masanga mais yango lelo kanbe elingeye ba soki muto asala kana usine o basala masanga tope atekaka na boîte ou bien na bar soki alinga pesa dim na ye est-ce que pasteur akoboya to akondima de Kinshasa et l'équipe partout lelo magazine abine sali constat que ba pasteur mingi surtout ya église de réveil ba koma ko pekisa na ba fidèle na bango komela masanga tope ba bière alcoolisée yango to mituni motuna ya koyeba mutu oyo asalaka na usine ya brassicole tope mutu oyo atekaka na bar ou mutu asalaka na boîte de nuit soki eke asali mosala na ye aye kopesa dîme na ye na fin du mois est-ce que pasteur akozwa ngo to akoboya parce que totamboli plus ou moins une semaine na ba église pona kotuna ba pasteur motuna wana ba pasteur mingi baboyi koyanola biso ba misusu balobi ke ezali ba question piège. La Bible yango moko elobi tu mangeras par la sueur de ton front. ND est lancé appel et pas ba pasteur oyo bakobeta libaku ya Rolanda. Élément oyo soki bozali na point de vue ya kopesa par rapport ya sujet na biso bo hésiter te bo benga biso Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nandenge Bozela qui est belé pour nos Kolanda magazine ou l'exabino ba réalité nyeso ya Kinshasa KNB yam kolelo to komina suka to représenter ki yango likolo ya galerie Boto soki bolingi bolata kitoko lokola ba fini so ya KNB ba mama ministre ba mama député ba mama pasteur adresse ezaka kamoko na avenue et ya le numéro 21 na commune ya Kasavubu na direction Éthiopie et pas ya mama Dorcas Bile mamolati si ya solo leader Kinshasa et l'équipe partout.